Moïse a pour libérer bango, pensa ma Pona qui bango place au Vanda. Soko taliba maloba nzambe abaki mboko na pesibino eza mboka oyo bimisaka miliki pena mafuta na nzoi. Alors Congo eza na ba richesse o bamboka suba za na yango te yango moni ba kota rapso soki pona ko bunza biso mais to tika la calme te muna mutu asimba oyo nzamba taka na ye abunda pona mboka na ye po ete mboka eza la libérer biso ba pasteur to interpeller batu to ça va que d'autres pays occupés. Il faut tout le monde mboka ba Rwandais ba Ougandais na ba mboka mususu baza ko yako bundisa biso tabiskano c'est ça ba point stratégique ya bomengo mboka. Ba Chinois, ba Konzango, ba West Africain, ba Libanais, ba Pakistanais, et bon comme ça ba Mboka. Et ça ba tout suite ba okufa. En tout cas le matavionte, en kata vacances la bande de doté, ni l'Équateur ni ba Congo. Ba tout soit tika ko s'attendre ko foutre la tête, au moins ça à 50 à 60 ans. À ce moment-là ça mwana muke. Donc Congo il faut la libérer na maboko ya bokipa. Et puis deuxièmement, tous à la libérer spirituellement. Et puis moralement, parce que moral il y a ma Congolais et ça y a Kobeba. Parce que n'importe sont restés athées. Bato babanga kabatute. Au moins mona mukia so banga mukolote. Mutakolo baba bêtise na miso bato, au moins moi ça normal. Il faut mboka na biso ezala libérer. Il y a on appelle si raison na baboketu. Baboketu ya mboka je salais en passant, ba commander so, ba greffier international, ba mama Mongala, ba mama Serati, ba monyo sowana, ba Odombo, ba papa Aaron, tout ça. Parce que na résultat mususu. Parce que ce que tu as bandina les autres tambola, au télémbo na biso bandeko. Et ko peso kanda, oki ko sala révolter na ba makambo ebele. Ya mo muto da domaine na ye asimba eloko nzamba tie ye za lokola arme pona ko bundisa bokipa pour être biso to récupérer mboka na biso. Ne biso arme so zali maloba. So ko za obi koloba. Loba malamu. So ko bi ko yemba malamu. Pour la libération mboka na biso. Ezate banje pamba et quotité banje pamba moi na tika ino bisi bekoli o sheri baluka yoka banje bato asa koyeba mama pesa si ma papa asoka beta to on esa banje ben sanité ya ko sakana te mais so ko sa koyeba banje ko sa ko difier mboka na biso lokola banje bo bibi bikolo oyo esa mabete et vous savez madame donc sur la bikoloba et bakoloba ouais biko sur biko comment madame pour libération mboka sur pozali résistant ou résister pona mboka donc na domaine aye to bike to sana tango yo banguna ba telemeli biso il faut to bunda pona mboka na biso ezala libéré yangala bando balingo no zamola ite et ça premier contact oyo to zui l'homme va faire ma kasi poto le cas so pas moni que moi papa c'est ali to so bunda poto le cas en direct au moni so ko bandele okosika ezaka na kokoso na bikakatami vraiment na komela ngana suka pona lelo nzamba bokasi banso oyo ayebi ko benisa bato ayebi ko batela bato abatela Congo pe apambola Congo akoso makasi pona moto na moto asala na ndako na ye moto na moto asala na famille na ye ndako oyo nzamba pondele biso ezabongo Congo famille oyo nzamba pondele biso tozala ba Congolais alors ce que mutalibanda soya po bundisa biso tozala bloc to bunda po mboka ezala libéré ne bo sanate to apena sango ya mawa servante Esther lenga isha auti kotika biso je crois que matanga ebembe ezabongo na quelque part na mort awa matanga ndenge ko salama to ko bosa nte bongo ko yebisa bino c'est votre bien aimé le pasteur Vincent Makela Meshak oya te makabino na pesi un grand merci et parlons valable oya bundi poto le cas en direct ce qui peut réciter le cas en direct kota boko te belé pona ko sala vraiment que chaîne abiso oya c'est le vert et zalaka et puis pour s'abonner et belé et ko sala bongo malam soki po koti okomi kombo na yo ekozala malam parce que de kotanga kombo na yo ekozala mabete botika malamu botika la malam pardon nzambe wa bokasi banso oya sala likona se na sala ngana yo apambola biso merci beaucoup.